ndeko na ngai kati na groupe nani apeselaka yo rapport okokoka kokoma ndenge okokoka kokoma lolenge okomi lelo eza na moto moko apesela yo rapport epai ya bato yango wana bazwa kanda bakoma kobundisa yo bazolukela yo baproblème mpe ngambo po babebisa libala na yo babebisa mosala na yo babebisa mokita na yo mama na ngai rapport ememelaka moto problème na vie ata oyebi likambo te kasi ozali moto moko oyo ezali na moto moko oyo akei kopesela yo rapport mpona kobebisa ifiance na yo akei kutukaka boye soki oyebaki mwana mwasi oyo olingaki kotunisa ye te na libala soki oyebaki mwana mwasi oyo olingaki kozwa ye na mosala te olingaki kozwa ye te na mosala nani azali kopesela yo rapport ndeko na ngai rapport ebomaka ekotisaka moto na se ya mabele ekotisaka moto na prison ekotisaka moto na libulu ya bankosi ndeko na ngai ntango bapeselaka yo rapport ya lokuta ose manifestaka ndenge nini liboso ya moto oyo azobebisela yo makambo abebiseli yo libala mosala kifiance mpe mombongo mama na ngai ata bapeseli yo rapport ya mabe nzambe oyo tozosambela chaque tobo aza malamu mpe asalaka makambo koleka makanisi na biso amimonisaka na bomoi ya bosanto ya moko to mosusu okombo na ye ekumisama na bomoi ya bana ya bato alleluya awa tozomona joseph azalaki na kimia nyonso na kati ya ndako ya mokonzi na ye nde likambo na ye ezalaki makasi vi na ye ememelaki ye baproblème ya ndenge na ndenge soki totali histoire ya joseph rapport na ye ekoma ndenge ekomaki ezalaki na likambo donc rapport oyo bapesela joseph po ekoma ndenge ekomaki po bapeselaki ezalaki na moto oyo apeselaki ye rapport bakoki kosepela bakoki kopesela yo rapport na kobebisa nyonso ya malamu ozali na yango nani apesela yo rapport oyo ekoki kobebisa vi na yo kasi lokola nzambe azalaka fidèle na maloba na ye soki yo mpe ozalaka fidèle na présence na ye ata bapeseli yo rapport nzambe akodefendre yo mpe akosala yo bikamwa na vi na yo alleluya amen soki oza na dossier moko quelque part mpe problème ya mokanda to ya mosala obie ya libala yeba malamu te nyonso oyo esengeli osala kasi lokola ozali na moto moko oyo apeselaka yo rapport ya lokuta yeba malamu ndeko na ngai ezali na likambo na place wana ndeko na ngai soki oza komona makambo kati na ndako na yo to kati na vi na yo ezali na moto moko oyo apeselaka yo deja rapport ya lokuta oyo azolinga bebisela yo makambo na yo nyonso eboki toyeba nzambe liboso na vi na biso po soki tokoyeba nzambe ata bapeseli yo barapport ya ndenge nini tokobima obele balongi mpo nzambe ayebi ndenge akodefendre makambo nyonso oyo ozolekisa bandeko na nga soki tokoyeba mpenza nzambe na solo nyonso ata bapeseli yo rapport ya lokuta nzambe akodefendre yo mpe akolokisa yo alleluya amen makomi ezolobela biso boye na kati ya bomoi ya joseph batekaka ye bongo nzambe ya israele akoka kokota na makanisi na biso mpe alobela biso na teme oyo tozolobela likambo ya rapport
Joseph akomaki na Egypte abandi kosepela ntango akomi na ndako ya Potifar mpe batie ye responsable ya ndako ya mokonzi mpe na makambo nyonso ya ndako ya Potifar ekomaki na maboko ya Joseph. Ndeko na ngai, Joseph amonaki ase retrouve na vie na ye. Ndeko na ngai, soki ozokanisaki bolamu na yo yango wana ozomona yango te, eza na makambo ya Nzambe, eza na makambo Nzambe asengeli kosalela yo. Nzambe alengelaka yo esika ozali ya facile mpo Nzambe aza na posa ya kosalela yo ya minene. Ndeko na ngai, esika yo okomi okanisi te makambo na yo ebongi oyo ekosukisa vi na yo te. Nzambe abongisi esika na yo te. Kasi sepela mpona place wana te to place na yo ezali bien, place na yo ezali bien réservé. Place oyo yo ozali ndeko na ngai ezali place na yo te. Kasi place na yo ezali oyo Nzambe areserva deja mpo na yo. Yango wana tosala kaka balamu mpe makoki ya Nzambe ezoyebisa komema yo po Yesu Kristo azali na kati ya vi na yo. Makambo oyo elembisa yo te mama na ngai, ata bapesi no baraporo ya ndenge nini, lokola ezali na baraporo ya lokuta ekoki kolembisa yo te ndeko na ngai, po Nzambe abongiselaka bana na ye toujours malamu. Joseph azalaka na kimia na ndako ya Potifar, azalaki kosala misala na ye na ndenge amesana. Potifar atia ye chef ya ndako na ye mobimba longola mobele mwasi na ye. Potifar apesa Joseph condition ya koyeba kobatela ndako na ye na ndenge esengeli mpe akoka kogire biloko na ye nyonso. Biso mpe tozali Nzambe esi apesa biso bacondition tokoka kogire bomoi na biso moko ndenge esengeli. Po soki okogire yango yo moko te, nani akogire yango? Moto akogire yango azali te. Alleluya. Ndenge Potifar abandaki kopesa condition wana epai ya Joseph, mwasi na ye nzoka azalaki na pembeni ya kobomana, azoyoka nyonso mobali na ye azoyoka na Joseph. Mpe mwasi amilobi ye moko, mobali na nga asali malamu. Nzoka nde ndeko na nga, mwasi ya Potifar azalaki na plan B kati na ye. Biso mpe awa na bamama toza mpe na bamama oyo baza na plan B, ndenge mwasi ya Potifar azalaki na plan B. Bamama na ngai, nani abongiseli yo plan B na esika yo ozali? Oza na bamama ebele, eza na bamama ebele babongisa plan B mpo bakoka kobebisa plan oyo etelema na ntina ya bomoi ya bato. Joseph avandaki na ye kimia mpe ayebaki ata eloko moko te. Esi babongiseli ye plan B. Makomi elobeli biso kwa te mwasi ya Potifar abandaki kozala na makanisi ya mabe mpona Joseph mpe kobongisela ye oyo ezali sembo te likolo ya Joseph. Mama na ngai, ntango nyonso mwasi ya Potifar azalaki kotala Joseph, nzoto na ye bandaki koningana mpe makila na ye bandaki kopanzana na nzoto mobimba. Azalaki komi koka te. Posa ya nzoto ya Joseph ekotelaki ye mingi. Kaka ye moko mwasi abandaki komiloba, ngai nakoki te, nakokoka te.
kozala boye. Il faut kaka nayeba nzoto ya Joseph ata asalaka malamu ngai mpe nazali kaka na posa na ye. Il faut nasala tout mpo nazwa ye ndeko na ngai. Eza mpe na bamama mingi basala mpe baplan B na bapeti oyo bazali basala amizadi na mibali na bango, basala baplan B na bajeune garçon oyo batia na bakantine bapetelaka bango, basala baplan B na jeune garçon oyo azali kofutela na kati ya lopango na ye mpo azali na mwasi te. Nzoka mama wana asali ya deja plan B abengi ngai mpena mwana mobali oyo soki namoni kaka na mikokaka te mwana mobali nyonso nazwa ye kaka mama ozali mama ya ndenge nini oyo osalelaka bajeune garçon plan B peti ya bolingo ya mobali na yo nyonso osalela ye deja plan B mpona nini soko omoni ye aningisaka nzoto na yo makila na yo eninganaka soko omoni ye oza komikoka te obandi kosalela ye baplan ya mabe. Ndeko na ngai tokeba Joseph azalaki innocent mowei ata kutu bulu moko te kati na ye ezalaki te na oyo babongisela ye na mwasi ya Potifar. Joseph azalaki kobatela lolenge na ye oyo abimaka na yango na ndako ya tata na ye mpe abatelaki etamboli na ye malamu na faso ya kobatela nzambe na ye. Eske ndeko na ngai yo kobatelaka faso na yo kobatelaka lolenge na yo oyo papa na yango epai ya mama na yo na papa na yo? Eske ozali kobatela lolenge na kotambola liboso ya nzambe ndenge Joseph azalaki na kimia azalaki innocent ayebaki eloko moko te nzoka basi basalela ye baplan B mwasi ya Potifar azalaki kaka na posa ya Joseph oyo Joseph azalaki mobali kitoko donc kitoko wana tuna ye soki asali okaka motema ezalaki kokoka te ndenge mokopela biso bamama soki omoni mwana mobali mosepeli na ye motema ekosimba lisoki kosalele baplan B okobaze kolingo pesi na ye plan na ye oyo etelema deja liboso na ye mpona nini oza na posa na ye eza pena na bamama baza na makambo wana yango totika makambo wana ndeko na ngai. Ndeko na ngai ntango apeselaka yo rapport tomitungisaka te kasi salaka réaction na oyo yo oyebi te. Mwasi oyo alingaki kaka Joseph, mwasi ya Potifar alingaki kaka Joseph azalaki petit pousse na ye po asala na ye rapport donc abali komoni lokola petit pousse na ye donc azalaki kosala misala ya malamu oyo Joseph azokosala na ndako na bango te ye alobi ata asalaka malamu ya ndenge nini nga kaka naza na posa na ye to nasala kaka tuna zwa ye bongo azalaki komokila ye occasion moko bongo occasion wana komona na mokolo nini oyo ye azalaki na posa mpona akoka kaka Joseph mpe kiliba eloko moko na motema ezalaki te donc azalaki kaka innocent na misala na ye kaka azalaki kosala na richesse nde batiaki ye na kati ya ndako soka mwasi abongiselaka ye deja plan B. Mama yo obongiselaka nani plan B na vie na yo? Nzambe ayebi moto oyo obongiselaka plan B na vie na yo. Bongo ezalaki na mokolo moko bato nyonso bazalaki na ndako babimaki batikalaki kaka bango mibale. Joseph ntango amoni bato nyonso babimi bongo ye akokaki na ndako mpo akoka kosala misala na ye ndenge asalaka. Kuna mpe mwasi azwi occasion mpe azalaki déjà préparé mpe abandi komilobela lelo ntango na nga ekoki lelo nazwi ye il faut asalisa baposa na ngai nyonso lelo mpo nazweli ye mpo nazeli ye ya mingi yango lelo baposa na ngai nyonso Joseph asilisa yango nazeli ye ya mingi. Mama nga na kosilisa baposa na yo oyo ozelaka ntango nyonso awa mwasi ya Potifar alobi lelo occasion emonani mpo bato nyonso bazalaka na ndako babimi batikali kaka bango mibale na Joseph
donc occasion lelo ya plan B emonani moko yo mama plan B na yo okokisa mokolo nini oyo oza na plan B oyo osalela petit joint oza na plan B oyo osalela petit bison siko moninga lere ekoki po azwi occasion estce mama yo soza occasion na yo po ezaka na bamama mingi baza na baplan ble na baplan B mpona bana ya bajeune garçon tozomona bamama ebele ya mibali ya mikolo aza na 50 ans alingi kaka mwana ya 20 ans mpona nini ye moto ayebi kosala kobongisa mwasi ye moto ayebi kosala rapport na ye na kati ya mbeto ndenge mwasi amonaki te joseph kaka moto akoki kosilisa baposa na ye nyonso me ye azalaki na mobali pourkui mobali naye akoki kosilisa baposa wana te alingaki kaka joseph akota kaka na ndako mwasi mpe akoti akangi joseph asali nyonso na joseph kasi joseph alobi jamais ekosalaka ata moke te malamu kutu otikala na chemise na nga nabima libanda alleluya omoni mwana na ndako mwasa mondisi joseph kokaka joseph asala rapport na joseph abi jamais ekosala maka mokolo moko te atikeli ye chemise joseph abimi na ye na libanda tala ndoki ya mwasi oyo ntango bamoni mobali na ye biso basi tozalaka mpena bandoki likambo oyo moko osali me lero omona mobali na ye likambo wana ebaluki ndenge mosusu ntango amoni mobali na ye aye na ndako akei kokweya na makolo ya mobali na kolela mpe alobi na mobali na ye tala esclave oyo okendeki komemela biso hebre oyo yelaki ngai na ndako na biso kasi hebre wana ndeko na ngai awutaka na libota ya nzambe aza moto oyo abatelaka lolenge na ye rapport nini ozopesela ye ozopesela ye yango bandenge ye nini hebre azalaki na identité ya kimondimi mpe achangeaki yango te ye ayebaki malamu joseph azali esclave mpona nini alingaki kolala kaka na joseph naye bandeko na nga joseph amapaka identité na ye ya kimondimi achangeaka yango te bongo yo mama oyo okende komokaka bana mike mpona kosala bango baplan b yo kobombaka identité na yo ya kimondimi mpona yebiki mama obombaka identité na yo te so oke na église okomi mama debora yo moto oyebi kosalisa bato yo kosalaka makambo nyonso olakisi pase ya kimondimi lero oya na ndako identité ya kimondimi elongwe okomi na identité ya kosalelaka bato baplan b bamama tokeba na baplan b ya bato soki esimbi te obandi kopesela rapport okopeselako na ndenge nini mama na ngai tala rapport bapeselaki joseph oyo kutu ayebi ata likambo moko te makayeba kopesa rapport ya somi mpa ya bato opeselaka bato rapport ya lokuta te joseph azalaki esclave alingaki koyeba kolongo na ye mpona nini ezalaki kanda mpo mabongisi na ye yango ezalaki na joseph te mabongisi azalaki nango na joseph ezalaki na mabongisi wana te azalaki mpe na makambo wana te na motema esika kanda ya mwasi ya potifar babel mataki mpo bakokaki kosala likambo oyo ye azalaki na yango mposa te mwasi alingaki te ke joseph akoka kobénéficie bolamu ya libota ya egypte ndeko na ngai bato oyo bamonaka makanisi na yo ya mabe bazali ebele yo ozomimona ke oza na identité ya malamu ya kimondimi kasi bato bamonaka makanisi na yo ya mabe bazali ebele na famille na yo bazomona yango na baninga no bazomona identité na yo ya mabe bamizali na yo bazomona identité na yo ya mabe na quartier na lingomba bato nyonso bayebi identité na yo ya mabe oyo ozalaka na yango ntango nyonso lolenge ya mwasi
mwasi ya Potifar. Yeba kotambola mpe kopanga Nzambe. Ata bapeseli yo barapport, Nzambe akoyeba na kodefendre yo. Makomi elobi Potifar asilikaki. Mpona nini? Azomona makambo ebele ezali na vi na yo. Potifar asilikaki to amonaki makambo ebele ezalaki na vi ya Joseph, mais azalaki na ndenge ya kosala te. Yo omiyebaka te mpe omitungisaka. Nasali bango nini? Nasali nini oyo bazobundisela nga? Nini oyo ngai naza nango mpona nini oyo ngai naza nango nyonso oyo bazobundisela nga? Nazomona makambo nini oyo ezoleka kati na nga? Nzambe na ngai nasali bato nini? Osali na yo eloko te. Eza na likambo kati na yo oyo ezoderange bato oyo bazolukela yo makambo. Bazolukela makambo. Donc Joseph lokola azalaki deja na histoire yango mwasi ya Potifar alukelaki ye makambo oyo ekokaki koderange Joseph. Bato oyo bazolukela yo makambo bazolinga kodétruire boyokani na yo na Nzambe. Donc mwasi alingi kodétruire boyokani ya Joseph na Nzambe. Ndenge mpe bamama oyo bazozoka petit pousse bazosala bazodétruire bana wana ya mike boyokani na bango na Nzambe. Oyo oza mama olingi kaka jeune garçon ozama oyo yo mobali mama soki mobali na yo alie opemie na kati ya chambre obeki mobali na ngai esunga nga mpona aza na posa makasi mobali na yo kosunga yo mpo azali mobali na yo. Mi tika kokende kolinga bana mike na babalabala, tika kopesela bana mike baraporo ya mabe. Mobali na yo aza na droit ya kosilisa baposa nyonso na lolenge oyo yo olingi. Po soki olobi na yo olingi ata 10 fois akosunga yo na 10 fois wana kosilisa baposa. Soki olobi na yo ata 20 fois akosala eno 20 fois wana kosilisa baposa. Kasi kokende kokoka na libanda te mama na ngai. Tobebisa identité na yo na kimondimi te. Lokola mpe esi oyebana na yo mabe na yo makanisi na yo mabe partout mama ezali dépasse bongwana na makanisi wana ya mabe oyo bayebeli biso na bafami na bakartier na bisika nyonso tobongwana. Soki okoyeba na komibatela mpe kozala sembo liboso na Nzambe, rapport nyonso bakoki kopesela yo na esika nyonso oyo ozali bongo koyeba oyo Nzambe abongisa mpo na yo. Soki okokoka kobomba identité na yo ata bapeseli yo barapport, Nzambe akodefendre yo na nyonso. Alleluya. Amen. Bato oyo bazali sembo, soki ozali sembo te Nzambe moya defendre yo eza te. Mpona ntina ya rapport Joseph akotaki boloko bandeko na nga. Joseph akotaki boloko mpona ntina ya rapport ya mabe oyo bapeselaki ye. Boloko ezali esika oyo moto akoki kosala volonté na ye te. Prison ezali kosala babesoin selo volonté na yo te. Atozala posa kosala besoin ya likambo osala ngo ezali te na volonté na yo. Il faut kaka osenga nano liboso. Ezalaka eza esika bazotangela yo moto ese ya komisa na prison ezali esika bazotangela yo ere ya kolia. Prison eza ata na droit ya moto akoka kosokola te. Prison eza na droit ya moto akoka kokende kosuba te. Il faut osenga nzela. Prison ezali kolongola moto esengo oyo azalaki na yango. Eza kopimela moto liberté na ye. Joseph balongolaki ye na liberté azalaki na yango. Malgré azalaki esclave, kasi azalaki na liberté ya kotambola, ya kosukola ere ye moko alingi, kolia ere ye moko alingi. Azalaki na kimia na charge oyo bapesaki ye mpe bolamu oyo amemelaki na ndako ya Potifar. Kasi mwasi alobi mowumu na yo oyo oyaki na ye. Mwasi abosani Joseph. Bato babosanaka yo ndeko na ngai.
okoki komemela moto malamu na kati ya ndako na bango. Mais soki alukaki likambo epai na yo akoki yango te, akobosana yo na mbala moko, akokosela likambo oyo ekomema yo na pasi, likambo oyo ekonongola yo na esengo, likambo oyo ekonongola na liberté, likambo oyo ekonongola yo na bolamu. Bandeko na ngai totika kopesela baninga rapport ya lokuta. Yeba la rapport oyo yo ozali kopesela moninga na yo. Joseph apeselaki ye rapport alongwe na ndako akomi na prison. Joseph na kati ya prison mpona rapport oyo bapeselaka ye ezali likambo moko sérieux na kati ya vie ya Joseph. Donc ezalaki likambo moko sérieux na vie ya Joseph. Tala Joseph ndenge apesaki rapport na mbali na ye. Joseph ndenge agiraki eyano na ye ezalaki ndenge nini? Ndeko na ngai ntango bapeselaka yo par rapport omanifestaka ndenge nini? Prison ezali eloko moko elongolaka bolamu ya moto. Makambo nyonso ezalaki komema vie na yo na kimia bakangi yango. Donc makambo nyonso bazalaki komemela yo kimia bakangi yango na prison. Moto akomaka kokende moto akomaka kodefendre na basoda. Moto akotala yo na prison na obligation ya makambo oyo osalaki te. Bongo soki etani batindi yo okende kosukola toilette puisque oza na prison okoka kosiporte te. Ndeko na ngai Joseph amonaki mpasi na prison, mais azalaki na ye na kimia na prison po azalaki na nzambe kati na ye. Mais soki oza na nzambe te mama na ngai bapeselo barapport okoti na prison yebaka kosouffrir likambo nyonso kosala okosengela mokano po yo oza na droit ata moko te ya kosala likambo na kati ya prison. Osuba osengi nano droit na soda bapeso nzela kolia bakoyeba erno. Azana soki avandi na mama ya mobali na ndako kutoka ndeko mobali soki aye kaka rapport ya mabe epai ya mobali, mama na yo ndeko na yo basalinga boye bazoti boye mobali mpe ntango azoyoka barapport wana ya lokuta oyo mama na yo tasali te azwi mama na ye na ndeko abengani bango bakii eye donc mama mwasi wana alingaka kaka atikala ye na bana na mobali na ye to mpe ye na bandeko na ye. Seraki bandeko na ye basalaka mabe te na kati ya ndako wana fami mobali kaka basalaka mabe bamama boza na bizaleli wana bolingi kaka kopesela fami ya mobali rapport pa mobali po mobali abengana bafami na ye yo tikala na bafami na yo boliaka malamu bovivre malamu kasi toposanaka teke mama wana bazobengana ye moto aponaki mobali oyo azosala yo makambo ya malamu ye moto aponaki mobali oyo apesi yo bana wana nyonso yo oza na bango ali yo olingi fami ya mobali na ndako na yo te olingi kaka fami na yo batonga na kuna po bamoto bamona mistake mama ya mobali akende komona mpasi bisika ye azali kokende. Mama na ngai soki tozalaka na bizaleli wana totika bizaleli wana totika yango po ezali bizaleli moko ya mabe olingaka kaka te fami na yo kaka po ezala na ndako fami ya mobali ezana ntina ya kozala na ndako te. Joseph bapesela ye rapport ya mabe akotaka na boloko
bongo yo mama plan nini ya mabe osalaka na bato soko ozalaka na motema ya kosalelaka bato kaka baplan b mama nzambe alobi na biso totika kosalela bato baplan b salela moto plan ya kitoko bongo esetelema deja kati na ye yango wana bamama tobomba baidentité na biso ya kondima totika kobongola baidentité na biso soki toki na église identité ya kondima mpenza bazomona biso na yango lere tokóma na ndako tokomi na identité mosusu tozwi ya kondima tokwesi tozwi identité mosusu totika ti na biso ya kende kolingaka bana mike mike na bapembeni pembeni mwana moke akopesa yo eloko te mwana moke aza nanu baplan wana te oyo ozozwila ye yango mama tolongola baplan b epai ya bato nani apeselaka yo rapport ya lokuta nzambe ndeko na nga soki bapeseli yo rapport ekutama kati na yo te ozala sembo liboso ya nzambe na yo oyo yo ozali kosalela boto na mort oyo nde liloba nzambe apesi biso na ntongo ya lelo tika nzambe apambola liloba na ye na nkombo na yesu amen 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 amen. Tosengi mama do atonda malongi na biso. Mama do tonda malongi. L'Éternel de Dieu, totondi yo, topamboli yo, po tozali papa malamu, oyo opesi biso mpema ya ofele ezanga facture. Tala ya motuye kiti kati na esika oyo. Nzambe na lola esengo na biso oyo premete tokóma na mokolo lelo toyoka liloba oyo mabwana oyo nzambe bakoki te na mokolo lelo oyo tokoloba nini na nzela na kotambola yo mondimi nkolo esengeli tokobanga nzambe totambolaka na lolemo ya lokuta na kati na monoko te po ete nzambe ye alobi ate okombami nga wapi atako na zamba miso na nzambe ezali kolanda yo ezali komona yo bapetisi nyonso yo ezali kosala po ete nzambe akitisaka maloba oyo pamba te atalaka lolenge ya biso surtout biso bamama tobomaka na couverture ata obomi na couverture ata oke na hotel spéciale me liso na nzambe ezali kolanda yo yango maloba oyo ntango ezali kokita moko na moko ati yango na matoyi na ye ase corrige mpo esika moto wana azali aza komituna eske bayi kopesela nga rapport epai ya mama oyo ateyi lelo seke mitongo ezali kati na groupe efukama nzoka mitongo monene nzambe ayeba sekele na biso nyonso ya mabe yango nkolo akorigaka biso moko na moko toko kotambolaka malamu ebele babota bana kati na bandako ya tata mosusu me azipa ye azali kaka mwana ya tata wana me nzambe na lo ayebi mwana oyo akokola na vie ya misere akomi komona kaka mwana wana bana nyonso baza kokola kitoko mwana wana azokola kitoko te aza kobala te azokolinga kotanga te azolinga kozwa vi te aparti na mama ayibaka ye na libanda mateya oyo ezokokita na lolenge oyo mpo tose corrige mpo ete mokolo na suka nyonso oyo tosalaka nzambe akotalela biso yango na televizio mama madotala televizio oyo lelo nazozwa molimo na yo tala makambo yo banayi kosala omituni nzambe banayi kokanga bafoto yango tozali kotonda nzambe oyo nano azwi bomoi na biso te aza kosekorige biso bamama na ngai bandeko na ngai bakoko na ngai baningami na ngai tozala bayoki pamba te ntango ngai nayoka mateya oyo soki nafandi na kati na ndako nazali kolela ngai nalobi soki eza na kati na biso na bagroupe te ebongo na mabota na biso na bana na biso babala na bakoko na biso babala bana na biso babala kati na mboko ya poto soki asali mabe na mobali opesi ye toni azoloba te bino na ntango aza komona bamama
me na ntango oyo biso tozali komwela nde maloba kitoko oyo nzambe aza kopesa biso po ese corrige biso mpo totambola malamu tozala exemplaire tozala kolekisa lere ya pamba te o ngai nazali naza moteyi ngai nazali naza modataire mais eske otali lolenge na yo oyo oza kosalela nzambe na yo oyo oza kotatola nkombo na nzambe yango yesu oyo oza yesu malamu olingi biso mingi nano ozwi biso te oza kosekorige biso yango mama oyo abimisi ya motuya oyo nzambe yapambola ye biso mpe topambola mpe na nzela oyo tesekorige mpo motu mosu akokorige biso azali te tozozala na moto alibana apesa rapport ebongo yesu azwaki rapport na biso mpo ye miso nemonaka na mosika ye akangaka biso bafoto spéciale ye ozozela yo kamatana na pare opesa na moninga akanga yo foto yesu se akanga yo foto ayebi bolumbu na yo nyonso ndenge olongolaka na botel ayebi bolumbu na yo nyonso ndenge olongolaka na kati na bandako yango yesu oyo oza yesu malamu zwana lokumu toza na eloko tokopesa yo te mpo yo olingi biso mingi maloba oyo toteya yango tina mabota na biso tina bana na biso babala tina bakoko na biso babala mpo soki toteyi bango te nani ya koteya bango yango ya yesu kita inosala na yo mpo ntango na yo ekoki ntango na yo ekoki ya yesu kokita na yo na komata na yo yo nzambe oyebi yango malamu nini yo toza komutumisa na kati na mokili tozali kolongola kaka baposa ya mokili posa ya mokili efutaka te eloko efutaka